papa na ngai nazolela pa mama Olive mama Olive ngai yo yebinga nga moi ça tout Samuel to yaka na makambo ya grand hôtel na makambo ya cinquantenaire oyebinga bosi bo lobela makambo ya violence faite à la femme tout Samuel ya salinga eza violence mama Lukiano bota ilanga likambo mobala azo mériter prison bota la bano bazami balé to botina tout Samuel abalinga isaki ndenge nini moi ça tout Samuel akufi tout Samuel ye epananga na il fait que frère ngana ko makambo ya basali nzambe te ayebisi nzambo atininga epana yo sambela akorienter yo na yeko kota mozindo na yo keli frère mawa ngabité comme ça na bano tsira na linga na pesa affection pour se retrouver papa na zakina mbongo na mbongo $15,000 na zakina Mercedes na 230 coupé na valeur à $8,000 na zakina ndaku na ngaba bien na nganyo sandaku na valeur à $6,000 na teki biloko nyo swana na mbongo na zakina na maboko to na matusa mwana balinga to vandi na ye to lena ye mbongo na mususu to tonginda ko papa zanda koyo to tongina inda ko zo mono ya zimwa sa tena ndako nene na zo ba mwasa za chambre ba sa mwana kangu na ndako aboy kopimo papa ozinda kote hein zanga siko na zoloba après tant ça moi la balinga après 2 mois ya mariage na biso passe bandi Nathalie Mercedes na buté na ko vona passe tambali na ngobote tata Mercedes pour se retrouver papa na teki Mercedes wana $7,000 na zo kati ya mbongo na pesier na se papa to nganda kuna biso comme ça ko vendre pas papa muzonga pesa biso ndako na bitona ko tonga ta moi eloko moko muke to kenani kokota na kananga kuna biso e ko tongama na kati mbongo na kati yo moko sala $7,000 kati za combien 3,500 musu na chango na ndako to zo liango na ye makamunyo so to so carburant to sala boy mbongo ane selekate e sili na yeko bota exaucer mwana ngali boso to boti na exaucer rose mwana wana zikombo ya mwasi ya ambassadeur Mugalo comme na exaucer rose Mugalo to boti mwana wana akangamile kwa mbongo bimno hospital zate makamana ngaba komo sala ngabo kapito bisaki onini matisa mwana ko diokola yo matisa mwana ko faire souffrir yo na ndima na yo kwa kibangote na taleka mbali na bana ngana lingaki mingi ngabi to vanda libana zo sebana kana pasi zamba ko sunga biso papa na ngai nzamba yeko sunga bafutelinga matente na bimi to vandi avant ça tant yeko bota exaucer après 4 mois na panda malade papa e mona na mutuna makolote ndi après na yeko comprendre que non matata misala molili alingaki ndale kisanga mais nzamba alingaka anga na kufite ti lelo bisika malade ya neuta e banate mais nzamba sala kisanga origine ngo Matu Samuel ndoki des magiciens munene ninga zawana alimbaka 0 unions akina cimetière eta pour ene leki to vandi kaka to zo demere kati na nkolo kaka titi nzambe sunga papa na ngai ngamu na zolo bona za mwasi Matu Samuel batu ba yebinga soki na kosi ba image ezali batu ba yebinga na zo inventer le côté j'ai couvert mon mari na sais que non na couvrir yo parce que ozamba inanga na ko bimiso poisate to vandi kaka to zo le lanzam lelo album yeko salim tango album esalimi musale limina miso batu bato je peux se félicitations en tout cas aux moi ça ma bonne deli moi ça porte bonheur na yo ça le album est bimi et ça li succès en tout cas yé mon copé na mino ko témoigner za ma pambolingai après c'est moi ça ma bonne deli patati patata et aujourd'hui to bandi ko ça problème na Matu Samuel c'était comment abandi ko ça appelle à poto ceux qui to la ligne na ndako 0 heure rappel wana sokeye akobimba na chambre akozo akenelban akosola pendant 2 heures du temps ceux qui ont bimbali na on va na solo na nani lukuta oh ya izana couple moko na poto bazana problème na couple na bango na zolinga na pesa un conseil zoka moi si on a déjà abandi ko benga partie à poto Matu Samuel a commis ndako comme indifférent ndenga zalaki abaluki akomi agité ndenga zaki mo to vani to beta masoto zo et comment qui subongote akame tout le temps au téléphone si mo ko muso ko ngena message à moi si wana komelia ba message d'amour na tanga ne peut pas o ezani na bandi ko lela na bi si réellement yo na moi si wana ke yo na no pesi motema na yote bengaye yo seke na sana moi si ngawa biloko zo sana lingite Matu Samuel asalinga kaka boy baje kaka ona sita benga ki na kangele zoka ino côté papa na ngai eloko ni ne salinga pasi to salinga pour to salinga programme na mbali programme voyage mbali bisinga que non comme to zaboye to zotonga ndako na biso sango place commerciale kende Afrique du Sud comme bana bakangi congé OK no lukanda après na kutinde lo bana après yo kozonga on continue à faire na yo na pena continuer comme na musique sans arrière pensée papa soki bokota na ko bokuta biloko na nganyo sotikal basai na ngaba bilamba tout ezali wana ba jip mi baloy jipo moko ezana na compte na ngaka belanga bolo ngana baza bati jipo wana liya aluka ko samu sangame azokota na molo jip mi baloy wana moko ezana compte na ngaka
Ok. Voilà. Na yebise que non papa tikala bien apana. Oui. Moi na yali boso na liti. Aza traîtresse. Modèle nga na vanda na bana wana na ndako. Na ndimate que moi na liti akosala nga bongo. Avant que ne voyage, l'idée ça iba ki solo ya moi si wana kuma déjà kutindela bango mbongo, bazo sombela bango bilamba. Nana kata ndako wa na zo yebele côté. Mais na bana osambela nzambe. Na bana nzambe que s'il y a quelque chose qui est caché derrière tout ça, Dieu révèle-moi. Makambo so kuku nzamba chaka ngona poisa lelo matusa mwana nzamba cheye na poisa soka ibide za suka carrière na ye ndenga sawana eza suka carrière ata boy ko bima akangami na ndako ata ti 20 ngana kozalao ligala facile ekoya Molière TV ekoya bako filmer ye bako zalao lelo matusa mwana aluka place kuchanga mwaso na zana ndako alors papa ngana voyager oui na voyager matusa mwana tindinga na Lubumbashi ni bien Afrique du Sud a roulé un que ma passeport na ambassade connaît la visa te nombre na mboko $50 natali ngabi non comme bali ngana zo pese confiance na kende nano nzoka na caisse jeudi hier samedi akena mwana na liboso lidi na meola na grand frère na bango famille Andeli bakeko bala papa na ngai bakeko bala maman Olive naza mwasi lokolo ya mama na ngai yokelanga mawa na ngai lelo na kosuka wapi vile ngai kozala wapi na lingi je suis kata likambo matisa mola koteka lupango oyo tokabola ne mon katikati koma sa poni mwasi na ye nga pena tikala naza na pasi mama na ngai matisa mola lukiko bomanga na mulili aziko kinga te asalinga ko po comme naza mutomle na piquer crise na kufa ache mwasi na ndaku dimanche ayebiso bana nyoso boyisa ngai lokote lundi mardi kaka bato bayaka kotonga ndako awo mutu moko abenginga ayisenga mama kapi tolinga ko mingi oza mama moko boboto toza tosa tovandaka na yo bien na bengi pona informer yo bombanga Nous avons fait un chez moi depuis dimanche. Nous avons fait un peu avant de kutu biso. Nous que nos capiwana, à Kanisa Kinin, à Suki, na sali et jeu, la tinde na Lubumbashi na ko kuta fixita ko suka na Lubumbashi na ko telanga na bana. Et ça façon moko na se débarrasser na ye. Na lui mais soka mona kinga na ye ko simba te. Tango lukaka bana ngato négocier ki. Il fallait qu'avant ça ngana no capi moi et toi ça ne va pas tenir. Maman e obote ngama na kitoko, zo ata quelque chose yango kende ngana tikala. Et j'allais accepter. Pour moi dans ma vie je suis prête à tout. J'allais accepter, mais il m'a roulé. À sa psychologie nangai, à Bounisinga. Mais déjà, moi j'avais compris qu'il y a quelque chose qui est caché derrière tout ça. Alors je priais mon Dieu, comme je suis une femme de prière, et je crains mon Dieu. J'avais dit à mon Dieu, ma tout ça, moi, nous sommes ça na coupe. Zambe chaye polele. Ndé mardi, on a zambe ko chaye polele. Na yo ko benga ya ma grande surprise. Ma tout ça, moi la passé, ma kangu na poto ya yena sida yeko tikela yo. Aye a passé le téléphone. Azeb senini afinganga. Moi soit na to finganga moi c'est la femme légitime ma tout Samuel. Oh ya vandi ça qui ma famille. Moi soit na to finganga ndumba, sirène, muluba. Yo zelo so raté ngane na mto nazo konza papa na ngana piquer crise na Lubumbashi na mutema na ngai bandiko beta mbangu mbangu kama na monga za Lubumbashi na memingana hôpital ba pesinga ba piquer mubalo azando ki papa alukinga na monila moninga te ndasa inga boy au moment où je vous parle la femme là est dans cette maison ma tout Samuel aussi même maman maintenant j'ai besoin qu'il sorte ngana ye to s'affronter ma tout Samuel maman excusez-moi maman ngwa koti na ndako depuis mkoni depuis dimanche ngana va jeudi moi ça na koti na ndako depuis dimanche le moi ça na 2 semaines. 2 semaines en dehors. Ouais. Nana voyage la sali kaka quelques semaines, une semaine et demie, na écoute déjà moi ça. Donc sûrement Bazaki déjà avant Bazaki déjà avant, aza faire ma bé hypocrite. Ngaza basata isa na identité na ye. Aza mutomisa la molili hypocrite. Mais il y a semble la ramaka, c'est comment papa na ngai. Matou Samuel, de moi luka ketang mola ya eko avoir ye. Matou Samuel a ça c'est carrière. Ngai kako mabolongo na ngai yo. Mabolongo parce qu'il n'y a pas moyen d'accès bino mabolongo yo. Ezika na ba prière bana matu baza ba témoin atale ndemba nyo ba lukelinga eloko na so regretter mwana matu Samuel liboso lidi na ko na ndimate ke mwana na ko sala nga bongo mwana wana ndi aza mieux placé parce que bana so ba koli ba pesa ba para bango toli papa c'est que tu fais ce n'est pas bon comme ozana na maman ya biso kapi il faut na corrompre na ye pour s'engager matu Samuel a boyi mwana na ya boyi ko sala ngo a se réjouir pour moi soana alaki bango poto lo baza ba profiteur bango nyoso baza ba matérialiste donc bazo la déplacement les autres chola comme Monica asusenga na sasa na mbongo te ala ni mwasa poto po ala ke mikanda bana bana na poto na yemo ko maluka poto tant la yazo kangote na saliboy mais il va en partir dans l'affaire nyoso les affaires à poto papa ne mbala ndimi abebi sa foyer na ye propre na lisolo poto moi ça on pas yebi mutu na makolite place à Zalaka ayiba état de maman so na te ngana zolela nazo la sa appel na maman Olive maman na ngai ta ilanga likambo nga mwana na yo bazo nyokola ngai violence faite à la femme ngolo baka yango yo
Maman Lukiana. Bota il a ngali kamboyo. Maman, excusez ce matu ye moko azala pisiko. Azana nda papa. Aboyi ko fungola. Même ce que nda kwa na bo filmer, bazana nda kwa na mwasa bazala na mbetu na ngai papa na ngai. Batu yoso basala ka bantik mesuka kalibanda. Matoko simo sina mbetu na nga. Mbetu na nga. Onga na somi na mtoki na nga. Non. Matu va me le payer papa. Nazo ko kate. Bata il a ngali kamboyo. Kishasa mobimba. Papa se bozo yo kangai. Boyo ka makumba to asali ngai. Papa se boyibinga. Boyibinga mwasa matu. Na nyoko mina matu. Nazo ko kate na oya asali ngai. Nazo ko kate matoko futa ngai. Matoko futa ngata ko to ngidai matoko teka ngo. Justice ko salema. Papa gouverneur. Ngayo papa na ngai. Ngayo ba kamyo sa tayi bisakio. Pota ila ngali kamboyo. Premier ministre pota ila ngali kambo papa Boshab. Papa Boshab pota ila ngali kambo na olela. Ngama na biro na olela. Tsama na tingana kata isanga na bana. Azimoza chena ndako. Mabeni na salie. So mabeni nyoso na ba couple zanga kate. Ko so de zanga kate na ba couple nyoso. Ayebi sabino akangana mobali. Na yibie mbongo. Ube na sali nini et le côté bande ko ngai na suki wana que justice soit faite non le justice salinga